Chers compatriotes, chers patriotes, mbote, Nabino, Nzambe, apamla bino partout ali. Thème ya message ezali, chers patriotes, pourquoi investisseurs baza koya te na mboka na biso? Na mandat nyonso ya Chilombo investisseur akoya te. Peut-être oyo akoya naza sir pe bakoya te. Boko yoka moi pourquoi bakoya te. Voilà. Alors total kama buzoba bande konanga oezo le kana est na soi-disant bande kona biso ba congolais. Bande kona biso ba congolais bazo confirmer que na est bitumbela raté batu bakufa raté tout ça. Alors que ngai nazana ba fidèle na ngai oyo ba famille na bango na est la sida. Ngana bino pe tozana likambo ya koloba ke nani ambassadeur ya Italie je crois. Ba bomai ko na est. Mais biso ba congolais tozo ko affirmer que kuna guerre ezalaka te et loko mo ezalaka te. Eza mami mpona biso ba congolais bande ko na ngai. Tango tozana ba affirmation ya ndemwana. Alo bande ko tokolandaka mwa muke biloko ya bato yo ba corrompre. Na boke binyonso bongo tozonga na likambo ba investisseur. Na la examino kama ba image bongo bolo baso bokolo banini. Bonjour à tous. Je suis le maire de la ville. Papa, ma soeur, vous êtes bien venu ici chez nous. Pas au moment. C'est ça. Les villes. Allo bandeko, na ebite sou salama na mboka nini? Un simple musicien, fois qu'il nous représente mboka na bino. To ebite awa pa ya kiti sou na Rwanda ou bien na Est. Mais ce qui est vrai que akine na Rwanda abeti muziki bayambie na ninga malamu. Na banzi yaki na Paris awa confirma que ba guerre na Est bato bakufaka tomonaka bango te kaka koyoka yango na bakombata o batiaka ba makelele. Alors tokotala susu mususu après toye kotala ya misato. Voilà, alors bali ngai na Rwanda mutu moko mutu azolo ba wana obozo kaye soki kisinjora. Namona ki mutu moko ya bourreau mabele na moi personnellement na yeba te so aka mobali to azaka mwasi. Na yeba pete so azaka congolais to congolaise. To komona esikoyo ndenge baza koloba o wana baza na Rwanda. Je suis si baza ba mi kala ya olomide bakina nzela mona yekuna alo bazolo basikoyo na komo ya RDC.
Alors bandeko tokotala liso mosusu bongo toyebani tokoloba. Alors yango oyo bola naona okebe nyonso bandeko na ngai oyo baza na bacommentaire oyo toyebi te soki eza wapi bino bokoyebisa biso epai eyali. Merci bandeko na ngai. Bandeko, a priori, n'a pas aussi la vidéo parce que tout aussi ça va enseignement na 23h na ba fidèle na ba kumanzambe. Mais ndeko wana ta watindiringa eloko oyo et puis singa pasi attaque congolais de père et de mère.
bomoni bandeko nga Olomide aya wana poto azo reconnaître que batu bakufaka na est. Mais sikoyo oni akenda kuna kosala nini? Puisqu'il y a du calme là-bas et que bitumbeza nango te babomana ngo batu te, mais oni sikoyo akenda kosala nini kuna? Ambassadeur ya Italie babomaki na est. Moko bazo pesa nombre ya batu bakufi. Ya ba Congolais na ba média nyonso ya monde. Mais biso ba Congolais tolobi ke bitu bakuto zala ngokunda te batu ba kufa na bango te. Oya zo ganga wala bomoni ya bureau mutu moko ya bureau za wana babenge so Kisinjola. Na moni ba kumaki ngo place moko boy. Moi je me demande si c'est une femme ou bien c'était un homme. Naza ko douter parce que nazo moni na ba belle ya ba si mais elle on dirait mon bali elle donc à sa position na habité sur gaza pour mononi je me doute est-ce qu'il y a ça congolais ou bien pour congolais ba forme wana te na habité sur ça congolais tout ça nani je ne sais même pas yé penza aza ko beta penza c'était que Rwanda na banani bazana bango bien azo ganga tout ça donc on est pesika passe bande ko tolo bani tango biso moko donc oyo mutu te Olomide batindi ya babi kende ko beta musique kuna mais ba côté oyo na guerre pourquoi kete yaki papa guerre ya te ezali Mobutu na guerre à 80 jours et pas guerre ali yaki na été akena kolozi pas ekimi ekotaki ya ba aventure. Et puis un simple musicien, faut aller tenir ba militaire, akeko kitapa ba militaire ba ali, azo pesa ba mbote attaque nani, bazo katele ba sali. Et là ici que pays mo na désordre ya kosakanate. Alors bandeko, na la ici binongo, bo moni ndenge Olomide na ba disciple na ye, bazako lobake mboke za ngo bien. Mboke za problème te et que na ke est kuna batu ba kufana ba te. Na Bukavu, mais c'est vrai, moi j'ai des amis, j'ai des gens au bakende Bukavu, bakende Rwanda. Mais ce n'est pas dit que le bakende Bukavu na ni guerre ndé est ndé za Bukavu, est c'est ça Bukavu te. Et ça bato ba yebi na mona ba komena ba commentaire, ba mboka o ba guerre yali. Akena minembo yaki na mboka mususu ba kometa misiki. Mais awa ko yate. Ezama ba ndeko ngaya. Alors, bandeko, pourquoi ba investisseur bazu yate na mboka biso? Pe ba kotika ko yate na mboka biso. Nani Chilombo ayima kama ndenge zalaka te. Toza bazana ministre des Affaires étrangères. Mais qu'est-ce qui se passe? Chilombo akozobaluba batuna o bana bana masanga ake kutuka ba investisseur bomona Chilombo ndenge kinengona maboke belé o ba voyage ba azolo ba investisseur partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Soki akutana ba investisseur wana ba signer ba papier ba corps salami tango ba no benge na mboka na biso baza ko remarquer que ba communication ezo lekana Kigali. Bon ba comprendre ba benga ba mais tout ça comprendre ba faire tout ça la biso na bino. Il y a des affaires secrètes aussi. Mais comment ça se fait que ma comme traité awa ezo leka na Kigali après eya kolega pa na yo. Bandeko bomona ka période mo makamulika na ONU na réunion ya kuna. Mundele moko tango aza ko présenter ko benga ba président de la République akomi na RDC a bengi président RDC Kagame na banzi kolanda yango eleka ba minute bo bese non c'est pas Kagame c'est Kabila. Or yé mundele ona ba vérité parce que yebi ke tango ba benga RDC ba kende ke ko zwa Kagame
ba bengi RDC pe bazozwa Kagame. Donc ayebaki ke président ya RDC za Kagame et puis bango mutu bacha Kagame na makambo na RDC. Alors bandeko baluba oyo tilo bazoki na bango pe bayebi na makambo na ndenge marchaka te bazoka mbongo wa RDC bakena ngo babebisi yango bazongi ba oyo balandaka ba video nanga na ndimita sur video koleka ba oyo balandaka video nanga yi na lobaka Tshilombo kosala rien à moins que nazala passer na Mkongo te na lobaka ngo bolanda nga bien na baka akotikala kosala rien ponga na yebi makambo susu Tshilombo ayebi yango te. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de makambo susu nga na yebi yango te, mais oyo nga na yebi na lobaki ke Tshilombo akotikalaka kosala eloko te. Voilà bandeko na ngai. Donc Tshilombo tango ba ko signer azongi na sengo. Mais après certain temps bato na ba ko benga ye. Babine mais nous ne pouvons pas comprendre comment ça se fait que to bengi yo mais bato zo répondre eza kigali. Mais si ko yo ben intérêt la biso za ndenge nini. Ba mona déjà suspect. Parce que faut traiter na RDC. Ba ben intérêt biloko nyonso wana faut traiter na bino. Ba TVA mais si ko comment ça se fait que toujours les questions na Rwanda. Alors, Tshilombo pe moi a lobate que non, moi je ne peux rien faire sans l'aval de Kagame. Que Tshilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kabila. Quand je parle de Kabila, c'est-à-dire Kagame. Voilà bandeko pa imboka ezali. Voilà bandeko et pa yozo mona ke investisseur ata moko akoyate. Investisseur ata moko akoyate. Asali plus de 100 voyages. Akuta na bango nyonso. Mais condition ka moko. Pourquoi faut les kakuna? Parce que soki RDC ba communication sur les pas na bango moko na RDC ba ko surprendre Rwanda. Alors pour pas surprendre Rwanda te, toutes les communications passent par Kigali. Et bon, si quoi un investisseur awa osani ba kunanga. Un investisseur awa osani. Batu ya PPRD bango balobi ke ba dénoncer Kabila ayibi 138 millions. Mais bango FCC oliba boyango bango bazolo bake Tshilombo sa komi na 3 milliards. Ndeko. Quel cœur. Comment batu bandeko nga bazangi même amour. Yo ke comme na 3 milliards pour ça la monnaie. Il y a des gens qui ne mangent pas, des bébés qui mangent des foufous, naba maï. Ndeko, moi je me pose cette question, si vraiment Tshilombo et les Baluba ont un cœur humain, si vous avez un cœur humain, ndenge ozo na cœur ya Tshilombo, ndenge cœur ya tatana ya laka Tshisekedi, ndenge cœur ya Baluba yali. Ndenge cœur ya Baluba yali, ndenge za Tshilombo. Alors, bandeko nga na rappelé mino longo. Eloko nini ezo pesa Tshilombo avantage ayiba ndenge alingi, ayiba na Baluba. Il y a une loi na RDC oyo ba député ya RDC bacha na constitution. Loi wana kuto bana nga bana Mobutu. Que soki président ayibi, soki président abomi, soki alongwe. Natanga Mobutu kuto bacha okate parce que Mobutu c'est lui qui gérait le pays. Et ça bana le na Kagame te. Alors, bako sala nini, bako poursuivre yete. Ils ont signé, na ba député na biso, ba sénateur ba confirmer nyonso wana, yango wana. Na makambo ya 138 millions, oyo ba mendele ba lobby, bien que ça monte ya muke. Mais bango bazana droit ko traduire Kabila na justice te. Bazana droit ya ko tinda Kabila na CPI. Parce que pour batinda ye, il faut ezana ba crime. Ezala azana ba crime. Aza poursuivre ba crime. Or, RDC azo poursuivre Kabila na ba crime te. RDCP azo poursuivre Kabila na vol te. Donc, moyen Kabila bono sabisa na CPI ezate aza couvert na loi wana. Que le kola yazaka président aboma ayiba
ba fausse commune bozana droit poursuivre été bande kunanga loi ya bato maboma eza loi ya bato maboma ya ba bino que député a évité pourquoi ça député comment bino na mboka la bino mboka ndima ke président ozaona même abomi même ayibi même asale ndenge nini askroke bango boko ko poursuivre été ba député na biso bandima yango parce que 90% des députés dans l'Assemblée sont des Congolais. 90% des sénateurs dans le Sénat, ce sont des Congolais. Et tous, sont des parlementaires. Donc, Kabila, Azomo, na ba Congolais, Bazoba, Mokodo, Banda, Mukile, Banda. Comment vous pouvez faire biloko na ke ce qui président Bomi, ce qui sali nini, ce qui yibi, ce qui alongwe à cause de la poursuite. Comment biloko na ko ndima na kati ya mboka na bino. Donc Congolais vous savez ko loba bani nezate. Do bandi ko nanga faut même pas espérer parce que biloko wana ba mindele tango ya ko luka ba de la Kabila ba ko kuta yango na kati ya constitution na biso voter par des Congolais, des députés congolais. La RDC n'est pas agressée, mais il y a une rébellion et il y a un conflit de tribus entre nous. Babanya Mulenge, Nabiso. C'est pour cela que Chilombo, Kende Kolobake, Babanya Mulenge, Bazabande Konabiso. Alors, Yesus, nous avons acquis par le but de Banyamulenge, Bazabande Konabiso. Bon, ce que mon dit là, pourquoi? Un conflit tribal entre Bisso et Bisso. Il n'y a pas de... Nous ne sommes pas agressés. Or, nous, ici, en Europe, en Occident, Bisso nous sommes agressés. Mais non, vous n'êtes pas agressés. C'est un conflit tribal entre vous. Alors, non, donc, les Blancs confirment que c'est un conflit tribal, une guerre tribale. Ah bon, guerre tribale, donc, ndeko, ba Kagame wana na ba Kabila, ba l'équipe na bayele. Oh, Kabila tangate, ba l'équipe na bayele. Ah non, bandeko nanga. Bandeko. Tala ba olomi deux. Atanga su na Bordeaux awa. Tala ninga zali. En plus sataniste. Bango tona ba sataniste. Ya ma mingi. Alo bandeko nangai. Nakoluka eloko musuna tshela bino. Mais eza mawa mingi bandeko nanga pona mboka oya biso. Eza mawa mingi. Le pouvoir ici, en fait, ils veulent justifier leur incompétence, leur amateurisme et préparation au nom de Kabila. Il n'y a que le nom de Kabila qui revient. Je vais vous donner les faits parce que les faits sont utiles. On parle de Kabila qui détourne 138 millions de dollars en 18 ans. Mais aujourd'hui, ce pouvoir ici, un fait, ils ont détourné 280 millions de dollars, fonds Covid, dont on a justifié seulement 6 millions de dollars. Ils ont détourné 13 millions de dollars, programme Chile Gelou, l'avance de l'argent qu'on avait donné pour la mise en place, 13 millions de dollars. Ils ont détourné 5 millions de dollars, maison civile et chef de l'État. Ils ont détourné 2 millions de dollars, dossier Veridos. Ils ont détourné combien? 5 millions de dollars, gonflement des listes etc. Ils ont détourné 260 millions de dollars, RAM, confère ODEP. Ils ont détourné 1 milliard de dollars, dossier gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, les enfants commencent à payer de l'argent. Ils ont détourné 500 millions de dollars, programme 100 jours. Ils ont détourné 27 millions de dollars, palissade qu'on a donné aux députés pour corruption. Ils ont détourné 5 250 000 dollars, soit 15 000 dollars par député fois 350 députés pour acheter, se construire une majorité. Ça, c'est à l'Assemblée nationale. Au Sénat, 1 200 000 dollars pour 70 sénateurs, 15 000 dollars à chacun. Maintenant, quand nous faisons le total des détournements de ce régime, c'est dans le 3 500 millions de dollars. Déjà, 3 500 millions de dollars, les chiffres sont là. Mais maintenant, soyons simples. Kabila qu'on est en train de diaboliser, Kabila Tskala Kounoumé, il était présent pendant 18 ans. Les Kinata Mokoté dans les affaires de l'État. Moi, Nanata Mokoté dans les affaires de l'État. Cousin Nayata Mokoté propre dans les affaires de l'État. Ils n'ont pas géré. Mais maintenant, quand nous devons faire les parallélismes avec ce régime qui gère avec les amis, les cousins, les frères, le neveu,
tant que biloko nyonso tout en place, ça veut dire que c'est pratiquement toute une dynastie qui serait arrêtée. Bandeko na ngai oyo azoloba wana c'est un Congolais. Hein? Oyo azoloba wana c'est un Congolais donc Zoba. Zoba. Donc na mboka na ye azo confirmer ki moyibi ya Kanambe. Azo confirmer lisusu ki moyibi ya Chilombo. Voilà. Mundele amona so azo batenderi. Alors donc ba député ba yebike clan Chilombo baza ba miyibi. Mais ba vani na bango ndengwana mutaka bango ate. Ba sénateur ba yebike clan Chilombo ba miyibi na miyibi. Ba miyibi na miyibi. Bazolo bango bango boyokite. Donc babi presque 3 ans aujourd'hui clan ya Chilombo bazo yiba 3 milliards. Ba komisa ba 3 milliards. Mais balobi ya biso na Kabila tozala ba soki 138 millions. Donc ils acceptent d'avoir volé. Paisiblement, parce qu'on dit vraiment paisiblement que to yibaki. Ah, Nzambe. Et puis bazoba na Congolais, taba buso bazoloba. Azuma na ngolo côté na mboka na yo. Et puis azoloba lisusu que Kabila yibi mais a travaillé na ba frère na yete na banani mosusu wala te mais so bazoyo na basaba nani bazoyo na basaba nani. Oh mais télévision étrangère et lobby Kabila et son clan ba yibi autant mais yo Congolais ozoloba ke oui makamususu ko ezama wa bandi opona koloba c'est vrai hein. Nzambe na ngai totana no oyo tango mokelaka nayoka bino so eloko moko moko na chlore bona sukisa parce que naza na bota leloko oyo bauti otindela nga mpona lingi te IGF adetournaka te sombongo osomba concession monene bona concession mbaki awa na nsima ya sayo azwi wapi jila lingeti ye wana epa na ye yango asombi eloko tu bavoisin na komi voisin na ngai baotonga misala minene awa jila lingeti IGF otika biso tofanda. Voilà. O wana eza information na vérifier yango te mais auto tin langai alingi te o azo to pression okanga bambongo balobi ke yemo pe kuna aza muyibi bomoni eloko azo tongisa bona vérifier yango te mais bino bozape bato peut-être boko vérifier yango ngana l'accès kaka. Alors kuna pa balobi ke bitumbeza te mais botala mo eloko. Voilà, alors il y a un peu bateau trop sensible et beaucoup même na bango bamakamwe belé. Alors armée ougandaise kuna zo beta déjà ba masasi. Mais biso ba congolais trobi kete et loko ezate. Voilà, bazo sala ba défilé et to monaki mwasi oyo na bosani kutu kombo na ye balobi ke a risqué liwa boyebi bino nyonso babi a risqué la liwa na biro na ye il paraît bali ko boma ye. Voilà, ye mutakina ko kritika Chilombo soki bazai baso bazai ba yeyo bali ko boma ye na biro na ye donc a risquaki ndaza susté. Voilà, donc so ba boma ki ye etali pe bisote pona to bolobaki na ye ayokaki te. Voilà. Donc, aux appels mboka moko ya oba bengi ya désordre. Désordre oba bengi désordre. Voilà, badeko ngai namoni fonatika bino awa total eloko yo. Je vous dis à Lubumbashi
C'est une tracasserie que vous n'avez pas l'idée. Je suis en train de filmer, moi-même, le général Fantôme. Je suis en train de filmer, vous m'avez vu? Vous m'avez vu. Monsieur, oui. On a fait un beau volant, il est fâché. Au Fanny. Tu es en action. Mon colonel Ilunga, n'a signalé déjà Batunayo Bango. Je le filme puisque j'ai vu ça. J'avais vu de loin, bah, image au Bozo, mon a Kishasa partout à Z. Honorable Moni. Moni. Moi j'ai vu l'action. Voilà, bah, le Konatiki parce que je l'ai déjà bien que nous avons obligé de Monsieur le chef de l'État, je vous envoie la vidéo tout de suite. J'envoie la vidéo du chef de l'État. Il est en action. Moi j'étais derrière lui.